nde naza awa ngamo naza da leader omoni koza leader za black te na leader ba groupe na kesa soni tala mingi caméra pour na groupe na kesa l'autre ata bato ba tala yo ba yebi ke Chic Choc Loyenge vraiment tant bazo tanga ba groupe ba tanga ngote actuellement groupe ni a reconnu na mboko oza sir bato ba muto avandi devant TV azo zappé alekisi Chic Choc Loyenge chaîne elandi amoni Sinar par exemple ata groupe tolala tolamuka kaka boye oyokana kasute baninga ba succès sila katanda mundambo bakoya katanda mundambo mais yo koya briske donc akoya te okana kasuta na akoya te ngana ali oba moni obazo yokana za bato basa ba film prono ngai na sila te na ali mobimba pe ya makasi kutu artiste comme ngeti ngako silani ngana formateur créateur de makambo bon entre nous omoni biso ngana sali succès ya teke ya mutu ala kisamu sabi boite nga sali succès ya mutu alanda ngana nzela ngana sali succès ya batu baleke bele na ke bata mana lupango po mona nga ba futi mbongo nga kutu na linga kutu makambo kutu bien na linga ngo ngai naza parmi ba artiste oyo elo na ndolu kana vina naza na mu naza na mu naza rankinete ngai na linga loba na ba public na nga makambo eza vérité baza bato basala kala na mouvement mete on ya kuta bango te eza lokwa ba histoire oyo président biso mto na poto so mkolo yeki obetele biso histoire ke bato kinga ba na mouvement. Salut chers internautes et un grand merci à tous les abonnés à Nushka TV officiel et puis un grand merci na cordon ya chaîne Kitoko yo Rémi Kovodor Mobala Mukuse ya Mwindo ya Bogar et sans oublier Maradona Amis le cœur de Maman Nanouche Amissi et pourquoi pas dire un grand merci au réalisateur de cette émission Christian Kabila et le paparazzi Yamoulaye Yambinga Yambiji. Grand merci Nayo et puis un grand merci na ba fan tout oyo bolingaka Sion du Congo autrement dit autorité morale est grave désormais Nazao. Donc batutu ba fan nanga tout au boyebi Sion du Congo par-ci par-là, bote pas les sous-soutés parce que désormais Sion du Congo nabino aza awana Nushka TV officiel chaîne kaka moko oezo pesa makambo oezo pesa ba ouverture oezo sala bilingue mikolo yo na YouTube. Donc voilà émission ya lelo na yambeli bino moko ya ba grand artiste comédien congolais oyo tango bokomona ye je crois ebele pe boyebi mais un temps asalaki nleti kobunga yango na bagi non photo valoriser ka ba valeur artistique to valoriser ka ba artiste ya mboka na biso yango na sali pena effort na kundolo la bino ye na sali effort na zui la bino ye na mona ye parce que j'ai beaucoup souffert d'ailleurs pour na mona ye mais enfin na zana ye na plateau na ngai Christian Kabila, mon réalisateur, ceux qui te ont parlé langage, déjà tu peux ouvrir. Nayamba invité Nangaï. Il s'appelle Fiston Elongiakala, à qui je dis bonjour. Tonton Elongiakala. Tonton Elongiakala, pas Fiston. Voilà, tonton. Merci Tonton Elongiakala. Sion du Congo. Pépele, on est ensemble, pas et tout ça. On est ensemble. Check. Netstock, on a filmé. Film en oza banane film en oza ngamoko tonton Elongiakala papa na Lisette bisous. Voilà film en oza yemoko tonton Elongiakala papa na Lisette. Je profite pour saluer bébé Lisette. Voilà sans plus tarder tonton Elongiakala je crois eza mbalanao ya liboso koleka na Nushka TV officiel peut-être eza na bato batala yo déjà par-ci par-là mais ba abonné na biso ya Nushka TV officiel Barozala peine après ça va découvrir yo. Qui est tonton Elongiakala? Na mukuse moi parcours na yo oleka wapi parce que je ne crois pas que olala ka kolamuka mbalamuko comme tonton Elongiakala. Donc je crois à peine à parcours na mukuse. Qui est tonton Elongiakala? Tonton Elongiakala c'était un artiste congolais reconnu dans ces pays. Ngai avant na comme lelo o va bien artiste na quartier mon formateur oyo asala peut-être pour lelo nazala pe Elongiakala o naza c'est non ami le batu ba yebi a film réaliser pe
ba théâtre blanc on a ba groupe différent hier on a vu dans un quartier et puis kene mutozo ngai place en autre ba shimbok na ngai na coin ya bar mo sendeni na kinga sana suka habite yo zabo et puis mambo so salon na théâtre et que penango bien bien on est formé ngai et puis groupe na biso mo quartier ya Semouya après Semouya il y a qui junior on a senior biso ba junior bango ba senior après yango temps bato balonga biso to mata senior a senior la monique peut-être ni na okende boy maramoye qui non dans les bons na longo kingasan bazo na commune na kini mabele place na zalaki après yango nde na ko rejoindre Chichok Luenge na kana un peu trop jeune nde Chichok Luenge peut-être na yaka ba yambanga kitoko Chichok ba yambanga po na kana propre nom propre temps machana chic aspect choc musala Luenge ndenge za ambiance partout na kana propre ba timiso ba salte ba kata bon abis un artiste yeux ya moni tilelo na Chichok Luenge bané je crois ba 99 2000 ans on a 9 2000 oui ils ont bané on a régional Chichok Luenge tilelo na za na kati ya mouvement tilelo za na kati ya Chichok Luenge d'ailleurs cher mon prêtre ngadio c'est mon prêtre megabul bobula pa muto pesinga comme petit mokere comme na ya pesinga black Ndoya président. Voilà Mukere Kourou, je vous salue déjà hein, en direct à partir de Europe Esco Zali. Le Viengadia d'Angadios, Oye, na Chichok Luenge, na 99 2000, Tilelo 2021, Ozaka Kanakatia, Chichok Luenge, ok, Sika Moussoute, ou Bougete Sadi à quoi? Parce que Awande, na Chichok Luenge, Simbaka et Pesa Melio, na ba groupe Moussous, au niveau Zamuke, Moussala et Zamuke, Babozoyote, tous les ans à fidélité. Ouais, ngai ni na boye papa mobi na comprendre. Na lobi Oye Chichok Luenge na 2000, 2000. Ti lelo 2021, ba ne leki ebele o tikala ko kende groupe mususu te. Non. Ozaka non, on est na kacha Chichok Luenge ngai nde na za awa ngamona za da leader. Omoni ko za leader za black te. Na leader ba groupe na kesa soni kala min caméra on na groupe na kesa l'hôtel na kesa l'hôtel moni biso Chichok Luenge président biso a formal biso à l'accès donc bien aloba na biso bien so ba leader parce que na groupe wana tantôt na ok na groupe mo bon tantôt leader wana na leki na Congo ozasi na leki leader wana d'abord entre nous moi te nga na ke ba selesco en plus entre nous na kilelo hein so ba otanga ba groupe ya minene oyo sala makambo na Kinshasa oyo entre nous Chichok Luenge ya liboso parce que groupe minene oyo ebimisa ba artiste tilelo baza ba danser ba kombo danser to ignorer Chichok Luenge na bi actuellement ceux qui bazo tanga ba bon so ba otanga 5 groupes kasi banana Chichok Luenge on est tikala na ba groupe swana tikala ba tuba mano bango ba ndotanga mba ko le groupe ba ndoleka na TV biso après Chichok Luenge za biso wana ozo lo baka poza actuellement na Chichok Luenge non et bon ngasko na ko za porte parole na bango ngana bi bango ba groupe ba miso peut-être soki après Chichok Luenge na ebite ce groupe ni landi ce qu'on a habité ngana bi ya liboso c'est Chichok Luenge eza groupe oyo et bimisa petit le bimisa ka batu yango pe eza actualité parce que Chichok Luenge ko ya raté leader nango à cause na kin awa atata na poto moi makambo kina pepele ata batu ba otala yo ba yebi ke Chichok Luenge vraiment tant bazo tanga ba groupe ba tanga ngote actuellement groupe ni a reconnu na mboko mais il y a un français actuellement le français musique et on a vu actuellement ce groupe il y a un succès na mboko c'est Chichok Luenge il y a des Aussi, batu ba mutu avandi devant TV azo zappé. À l'équipe Chichok Luenge, Chanel Andi Amoni Sinar par exemple. On a ce que comme conception non ya. On a ce que conception non. Conception ya ba fan, ya bato batala bino. Yo mo que ce collectif Chichok Luenge après au Sinar. Mais ngana mona ma bete tango yo de Chichok Luenge liboso. So Sinar bato batali bango ya ma bete. Le quoi yo déjà mutolobi yango. OK, na on contexte on a té. Na boza na télécommande zo zappé. Chaîne moko moni Chichok Luenge.
Après, Tchéchan, nous sommes au Sina. Au Zong, à la chic choc, le Yengeto, là, on a profité de la président Caleb. Moi, que président Caleb, il y a un qui le groupe a le Kébot, on a chic choc, le Yengeto, après au talent. Voilà, comprenez, chers internautes, c'est un artiste comédien du groupe Chic Choc, le Yengeto, il vient radio, c'est ce qu'on a dit. Et l'on a dit succès, dans le monde. Tout là, tout le monde a souté, baninga ba succès la katanda mundambo ba koya katanda mundambo mais yo koya brisque donc akoyate okana souta non akoyate ngana ali oba moni oba zo kana za watu basa ba film prono banini non sikona sana nga ngote ngana akoyate on parle de l'art dramatique to lo artiste comédien cinéaste yo kana bisao na king aole lo posa succès après biso ba zo ya izaneni nga le internet pour na finga maman moto nga ke ya internet pour na laksa mutakala na ngai nga le internet pour na laksa mutakala mama biso ba oyo kati o 6 yo le web ça que batu ba ça succès ya musala na bango ya théâtre na mboko ba de oh mais nga ce qu'on a linga na encourager batu bon ceux qui bazo ya peso bazali c'est bon baza c'est bon moni biso ce que ezani musala o il faut batu basala fier na ba fier na comprendre so muto zo na ninga buzo ba ninga ba aventure baba tona bangana binemi na bango finga bato bona considérer bango comprendre donc le yomo lobi ke bato o ba sa fierté théâtre congolais bali c'est bon on encourager bangana pour bango donc yo zo reconnaître te aussi là ngai na sila te na ali mobimba pe ya makasi kutu artiste kongo ngeti nga osila ni ngana formateur créateur de makambo bon entre nous exemple mot typique mais à fort les lona kinawa yo na LBG bon marché par exemple so batu ba bele bino 10 yo moko ba combien de personnes ba go bela yo non ye moko comprendre que au doyen a comprendre que au doyen ba bela nga plus que pour moni biso nga na sali succès ya teke ya mutu ala kisamusa biboite nga sali succès ya mutu alanda nga na nzela nga na sali succès ya batu baleki ebele na kibata na lupango po mona nga ba futi mbongo et puis ti lelo batu bazo o ba limisu ba ministre aona mboka na biso soki lelo elongia kala s'il vous plaît batu ti lelo ba ministre na mboka na biso o lelo soki nga na kena ministre présenté ayibi yake o c'est elongia kala oui c'est bon soki lelo elongia kala vandi maman Naomi nani tie kama Naomi tie kayebi place tozali maman tie kayebi to boite lelo tango vandaka na ba succès tout oyo sali nini oyo tango talaka ngo zo bagete oyo za fruit ya succès na ngai ebele ndeti nini ebele nga so na vana tel mabele na ngai lupango na mona fruit ya nani succès na ngai oui voici oh mais eloko batu misusu na Christian na caméra Christian na kutu na linga kutu makambo kutu bien na linga ngo ngai naza parmi ba artistes oyo et là on a nous le vie naza comprendre après yango lelo naza na ba soutien oyo ya malamu ya ndenge mukete papa Jiklonji la Paris mon sponsor officiel il est là mon ami coach Célio Barroza un grand français les pères français Célio Barroza coach azali atala nata bukaka mal à l'aise moi si nzambe nata bukaka mal à l'aise azali masa nanga Bibili Sainte na Paris azali Nicole Nzemba azali Nathalie Anakin Chigolenga CR7 maman Stéphanie Lenga azali architecte Ange Loafa azali vient na gérer un Tomi azali vous comprenez batu bazali ebele on va soutenir nga pe basala bato bazali ebele kutu elongi akala na tikeli otanga bato na oyebi otangi bato ebele est-ce que nga nangi nayeba toi en étant artiste oza fier ovivaka na nsima bato wana mpo ndenge obwaki eza bamabanga obwaki awa bango mpe ntango baotala bayebi ke abwakaki ozozela batinda parce que yo en étant artiste oza fier ovivaka na matolo odépendaka na bato to faut la fier que nas artistes congolais na sala ki succès na nga nazo vivre na sima na nga na vivre na sima succès na nga omoni lelo musala biso théâtre ata musique un artiste et tout ata journaliste ne oza boyeko suka ka pa batu wana
nande nini okende kaka nabwakaki yo tindelanga mwa nini ata yo journaliste ata cameraman okomprendre siko kaka ngai elonga kala nde na oyokela yango soni Fabregas ntango ayeba nzembo ena akisa kaka matolo soni te bato bakondana Fabregas te mais ekomi tour na nga soni na bina benga moto mobo ou bien Denise Côté si on vanda une fois na TV aux otala artiste ghanéen moto artiste nigérien moko na plateau azo abwaka bato kwazela bazali yo sotala mais natala ko c'est vrai ato akufa moto nani otanga bato bakufa te wazali na moto nani wakufa nani wazali kwa Bill yo animateur na ivoirien nani Arafat ndo boka pe bato aboka pe bato ake matolo bon donc yo za fier nango na fier nango très fier. Très bien, chers internautes, on évolue toujours avec l'artiste Tonton Elongia Kala. Lelo vraiment tozanaye, tozo continuer toujours au solo là. Nalinga ki bo découvrir parce que ça fait un moment où bien qu'azo ignorango mais ayebi que ça fait un moment où à limoi qui limoi te nazali. Na photo na minute yo ko za na difa. Yebele kutu na profiter na pesa mbote na mes condoléances na maman Léa Fumu mes condoléances pour toi père de mère na États-Unis maman Léa Fumu et puis na profiter na pesa mbote na massa na midemboni na États-Unis place Ozali. Très bien. Un grand bisou ya maman Karine. Très bien, Elongia Kala balobi yo oza parmi bato bazoboma Chic Choc Loyenge ya venga de la wana conception ya mutu wana mutu wana lobi wana c'est que maile neza muke ngako bonga groupe te et ce mona groupe oyo baksebi implice bolinga bino viva wana alinazala nani en tête ya bonga groupe est-ce que ezala boni mami Jokisa oyokite obi boni mami Jokisa nakuta ina mouvement te puis na tango ngana ina mouvement bisa ki bango bazaka na mouvement na zwa chance à rejoindre na EPT na chance à mon été. Ah oui yo zala rankine nga za rankine te ngai na linga loba na ba public na nga makambo eza vérité baza bato basala kala na mouvement mais tango ngana kuta bango te eza lokwa ba histoire oyo président biso mto na poto sum kolo yeki obekele biso histoire ke batu kinga ba kana mouvement ko ya bete ki amote ou tu sais que yo Chic Choc Loyenge na 99 2000 oui c'est ça non oui mami Jokisa longo Chic Choc Loyenge na nini nga pena normalement na calendrier te awo mote ke calendrier na pression na ozo na moto monte go yo zamta polémique yo zo polémique te parce que nga rankine te nga ita nga yene mouvement comprendre nga petit te nga yene mouvement la kuti bango te na kuti ete mais comme on est pe na mouvement na tikalo ko yoka ngote loko yo lobby ya devant au pesinga ceux qui présent yé fona tuna yé to ko baser pe sirwana te makambo ze Elongia Kala comme mangana no sika yo lungo mangana te ngai na uti goloba no akie batu bazoloba ba rumeur rezo circuler que Elongia Kala aza parmi batu bazoboma groupe ya venga de ngadi te yama pe na zonction na bike oui ya on a biso s'il vous plaît est-ce que je peux évoluer yo boyango lobi yo ko boma groupe te eloko kitoko via tikela bino et tout ko boma ngote na tuni yo boni mami Jokisa ozui d'abord ata ba 18 secondes pour répondre na pesi mbote na maman Nancy ye Vanangola et puis na pesi mbote na Renate pour répondre ngati longenga na yo oye Chic Choc Loyenge na 2000 ans mami Jokisa longo Chic Choc Loyenge na nini po yo yeba ete po yo kuta ete mina binza mina ngai sukuna lo na français on a le lingala na bike eza ba kombo o peut-être ngal ta na mouvement na ogi oki ngote na mona ite ngasuko lo ko ngala kuti mutu te na mouvement na bando ko pesa makambo na pesa information makamso na ebite na kote na mouvement te to jouer na EPT yepe nga za na pe na limite place yaza ayebi ngate na kote na mouvement Christian Kabila tozonga na régie Christian a balancé biso image ya vidéo moko o yo na mami Jokisa bo scène moko a balancer non limité tous ensemble a balancer na limité mais ngana bien na mambo te ngana bitege yo za kamta polémique bo za ranking non ma za ranking te ngana ser na out ngali ngalo ba vérité ma doyen na out est-ce que ngako c'est l'émission kana basé ka sur comment mutu mo bo
nga fona basé c'est comme ngadia ngadios et puis na basé c'est comme elonga kala nga moko soit moi na nga elonga kala ba relation nini ou entretenir na ba confrère to ba concert na yo artiste comme oui normal normal mutuka papa Jiklonji na Paris alinga tenga za confiner batu masala nga chic bill tsakala alinga tenga za concert za rankine na batu et puis Renat Longenga ba relation nini elonga kala naza na relation avec tout le monde kitoko dans les bons tout le monde dans les bons comment était na groupe à Chichok Lwengi na monde na porter na pesambote na collègue na papa Jonas Songulu ça on tout dans les bons pepele elonga kala za na problème na problème na mutute bon ça là ba fan na au plaisir pe ça ya mami joki ça atambote omoni émission eza lipana kwanga te puis télévision kopesa mutu mbote obe kotanga koma mutu il faut mutu ana peso nzela comprendre parce que yaya peut-être na message ba message na bango ati tala yango ba komi ati ba komi ki bwa kanga iso ko sala émission bango yango oh bango ba be ngana surprendre na bisa ki bango ke na sala émission na check na statut na ngai ba bwa ka biso ba komeli ngai ah c'est que c'est bango émission na ngai ko ngana to solo la guité avant émission o ngana surprendre on a répétition na bisa bango ke na sala émission yango ni ba komeli ngai bwa ka biso na ko bwa ka na ko tanga koma mutu wali ya kangisi ngai omona comment tu ngam tu na souffrir na prison il faut 50 000 quand même bon niveau na yo Robert na biete na biete nga liboso na ngai ba yana ngai nani Alpha vena Robert boutso zani na chic choka ba longwa nzela mo na vie kuna te ya vie na ngata nga na ya kuna ba collègue na ngai baze belé bon collègue na yo tout ça ba collègue belé yaya aza muto obotameli tata mo mama moko so ebite o comprendre ngo mal wana omoni wana nyonso ya mukono na age aya na wana ezaka topesa bango respect ke boye o comprendre neti bayana biso bajani bazali bayana biso bapo bali bayana biso baya papi musu tokuta bali bayana biso baya zizi tokuta na mouvement bali baya zona bali vous comprenez bayana biso o tokuta na mouvement yebisa siko yo otuna mutu mo aza yana ngate na bivi na été nini te allié sangana ngono ngana kitanga ko moni na émission o mota ko kangsanga le jour ta comment par ancienneté na on a chic choc Lwengi ancienneté fidélité na yo za na moi envers patron na yo venga dia dia moto mo prêtre ndoyi na voilà ba avantage to ba opportunité ni nous en ngo na yebele aux d'abord qui par poste ni préva l'appui na na chaîne na YouTube et puis na salle na comme appui ba film na nga on a changa ba site ba chaîne différent et puis awa ni na boy na chaîne na pe na changa ba film na nga o président soit l'ande la teke avantage na groupe kasi il y a pas avantage déjà donc quand makamona tout ça là wana o ya makamona so ba liam so ba coach en jalousie aneni mutu ko ba film neni la écoute ça bien le moteur mabeti mutu na poto kuna tantôt à $10,000 o ba no bank ça tu social libanda o comme film wana ba tourne président soit ça la jalousie ozako occupé poste ni na groupe ngana chef à répétition na chargé technique à groupe niti mon Rolande le montage et puis ba pièce ça voit la télévision qui chefera à répétition na ngolu gela ko mamuna ya mamina Robert et yo ko pesa bango rapte poser ngana pe non ngana pesa génération nyonso ngana kuta génération oyena sima ngana pesa bango rep na ya mami pesa pe ya mami rep ngana kuta ina mouvement te pina kombone na okangote na mouvement baza batu siko fongana tulukana tuna eza histoire te fona tuna président batu kingana yo tuninga wana très bien chers internautes comprenez c'est l'ambiance de cette émission toute tendance c'est l'ambiance de cette émission toute tendance lelo na yambaki pona bino tonton Elonga Kala je crois bon on a rendu to na ye bien que to comme déjà petit à petit na suka ya émission na biso tonton Elonga Kala concerne nos copés ça ba jeune frère na yo oyo ba koti showbiz ba jeune frère na o to yo ka ba komi lelo ba pd ba komi lelo ko sambu sa banzoto na bango na ba internet ko publier ba vidéo ya mabe ya litakala je peux dire yo en étant muto ndongo lobia au bout de la génération concerne nos copés wanga bout de la génération par rapport à capitaine de l'équipe na Bransa o public et pesanga grand formateur fondateur ba idéologie
baza bana mikete nga pesa mon conseil te baza bana mikete ba mikolo babi ko banga luka po déjà niti nga na fandi boye moninga na mobali aluka nga la na sima na ils na sens te nga ni funa luka moi sina zala na ye na sentir que moi sina sentir que mobali nde azap na liboso na nga mais tant yo mo convier loko moko boye ko convier aux amis convier mutuka convier moi si moko ya danser convier moi si moko niti ba on va komaka kilelo moi sa poto biso to vandi tout ça musala on ndenge tout ça la on peut lelo basi poto pe ando ya pe to moni pe ke c'est normal po ils ont ba goût différent poto na kin tantôt moi si mususu ya poto ya kin na ndenge pe na makambo aleki moi sa poto comprends moi si ba poto mususu na ndenge makambo aleki moi sa kin bango to baza gumoko mais siko bango ba ko mosala on ndenge moko boy nefuna na kota showbiz po na kanga moi si moi poto mfuna ke na chim nini ba lo ba ke ba ko mosala makasa na mnoko pour quand ba salaire ba na ya na c'est proposition moi ya bongo yeli oboya na ko beta mutu wana na likofi na ko beta mutu wana mabe moko na vina ye ngai na zwa bilama na longoli boy mwana muninga mobali aina sima na ngai na ko mwasi ya ko mbali on kindo kite ina ndeni sentiment na ina bando ganga weni na no chelo kwa masinaka ma est-ce en fait voilà, chers internautes, je crois que nous avons ambiance à l'émission toute tendance candée, toujours évoluer. Merci à toi, Christian Kabila, mon réalisateur. Vraiment merci pour notre image qui togo image qui togo d'ailleurs on a profité na lancer message na mutunion sur oyo olingi au soutenir émission au toute tendance. Olingi to sale la publicité, ya produit na yo, société na yo, je ne sais pas moi, entreprise na yo songolo parala to peto cha logo, ya produit na yo na C ya écran na émission toute tendance numéro ya on les a affiché juste benga biso to komeli biso c'est aussi un numéro WhatsApp au komeli biso vraiment to solo là qui toko sans problème biso awa na Nushka TV officiel, c'est la famille, c'est l'ambiance. Mon coordonnateur Rémi Kovodor a évolué ba collègue na ba soda na donc voilà tantôt l'ongakala to commis pratiquement na fin ya émission na biso ceux qui les faut quitter Chic Choc Loyenge pour créer groupe na yo mo côté mais okende na groupe mosusu et goza groupe nazana na tawana te et puis nazana na besoin na te te nalinga wana te po yango chese ba masa ibeli berer awa banolo ba soki wana ba masa bazwa rythme ka déjà na sala mouvement lelo bazana échec nalinga soki wana te nalinga naza na kati Chic Choc Loyenge po kolo na mwa benga nga te na pele kama mabete na ye na ko cha soki wana te so na chi soki wana seki na obolila mabe na kumi na bula mabe na linga soki wana te. Merci, tu as une rubrique mon à une émission toute tendance. Tu as une souga. Oui. Tu as une rubrique mon à yo go répondre par vrai ou faux. On accompagne yo lingo le ba moi trop. Na le ba mingi te. On répondre par oui, plutôt par vrai ou faux. Vrai ou faux? Elongia Kala à Kota Showbiz. Faux. Vrai ou faux? Elongia Kala a escrocaka l'artiste à Chic Choc Loyenge mbongo ya contrat moko. Faux. Vrai ou faux? Elongia Kala nde mutu alongo lisaya mami Joki sana Robert na groupe Chic Choc Loyenge. Nabi bango te nabi jeunesse sungulu. Voilà, chers internautes, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On a aussi dit ça, on a télémis comme ça, on a tiré au plateau, c'est bon. Tu as profité de boire à Batupé. On a aussi ça, on a tiré au bois qui battu na yo. Na omin teka aussi, quand tu as ligné au bois, il peut boire na maon. Parce que au monde tu vas dire, il y en a battu belé tellement que aussi là, hein, battu belé babosa na yo, s'il vous plaît. Tellement aussi là battu belé babosa na yo, sko na olinga na suka. Au salé la bango qui est longa kala pour tu vas reconnaître ce que tes apenza yi na kosila ka jamais na ina des annoncer na na kosila ka na linga zong so ke boye lungo na mutu sa bango ngate te yo na mutu tu ni question na s'il vous plaît ba question za yanga te za ba fan
Merci, chers internautes. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dis un grand merci à la grande équipe technique et chapeautée par Christian Kabila à la réalisation. Là, je profite pour dire un grand merci à mon coordonnateur Rémi Kovodor, Mobala Moukousse, Amundu Abogar, et puis na Maradona Amis, Maradona Amis, le cœur de maman Nanouche Amis. Et quant à moi, vraiment, ce qui nous a Jésus à Zongité, Tokutani Nabino, Mikole Zoya. Je vous laisse avec Elonga Kala. Ciao. Batutu balinga tonto Elonga Kala, ni maman a contact ya plus 243 89 62 63 503. Plus 243 89 62 63 503. Nabi ke boze belle place bozali bozo talangai. Na lingi bobenga na numéro moto ala posa libanga papa Jiklonjili na Paris papa Jonas Sungul oyanga ya motema. Et puis, grand coach, c'est le Barosa, parce que vous allez à Paris. Maman Nancy Eva, Nangola. Bénédicte Kalou, Nangola. Denise Côté, na Paris. Denise Côté. Mingi, Billy Sente, Natabuka Kamal à l'aise. Moi, c'est Nzambe, Aigle Jaune, parce que vous allez. Nicole Nzemba. Batutu baza ebele ya Jami Fay ya profiré les parfums de bon odeur batutu ya papi bofonge batutu balinga chic choc le mi avec ngaliza mon prêtre megaboul babula pa na linga bino ya trop na lela bino fort na lela bino fort na lela bino fort na lela bino fort coup de tête ya moi zinani ezu muto lukangai coup de tête no ya mwana ko nga pa nga ba supporter ba hotel matin ba kozala kaka na se kaka po elunga kala mutu aye mutu abete mimba coup de tête ciao netika na film ciao.